Merci na bana poto, merci na bana mokili mobimba. Merci na bana Londres, merci na bana Paris. Pourquoi pas na bana Angola? Balobi awa toza bongo na gare centrale de Kinshasa. Place nini Congo Dialogue et ego solola. Merci na bana poto nyonso balingaka site oyo 3W Congo Dialogue. Awa toza na gare centrale na bandi bino bomoni. Place nini masolo. Ezali lelo toroyambela bino omba petit bokul na plaisir ba téléspectateurs nyonso balingaka site oyo www.com tika topesa mbote na Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Merci mon boss. Merci na batu nyonso balingaka émission oyo Dialogue des Stars oyo ezala représenté par votre humble serviteur Zini Kumbi. Balobi Congo Dialogue yangoyo na kati ya gare centrale toroyamba petit bokul oyo azala ancien musicien ya papa Wemba lelo andimi asala carrière na ye oyo na minute oyo ba chanson na ye na poto ezali ko cartonner na ndenga idéologie parce que awa toyambaka bato pamba pamba te et puis bana poto faut opesa bango mutu oyo azosala masolo omba petit bokul ye wana zoya na plaisir ya ba téléspectateurs nyonso balingara émission au Dialogue des Stars où elle représentée par votre humble serviteur Zini Kumbi. Balobi lelo tozana gare centrale place nini o torosola na omba petit bokul. Merci na Guilain Soumaïdi Kolo idéologie. Merci na Guilain Soumaïdi très très important omba petit bokul. Ouais. Kitoko. Vraiment. Omba petit bokul. Bonsoir. Bonsoir Zini le grand prêtre. Kumbi. Bonsoir. Bon retour au pays. Ah, donc retour pendant na Berkay. Ma bella banca donc chose à te. Moni gare centrale ndeni. Rien à dire. Mbogezo kende rien à dire gare centrale kitoko carré. Rien à dire. Merci beaucoup na batutu bozota la biso na Paris. Merci Tika Tope Sambote na Patrick Pacoré et pourquoi pas na boss Bosenga les catalyseurs. Merci. Correct. On m'a petit beaucoup. Tout le monde na Gishasa. Pona yo Congo dialogue. To dialogue et l'obélaroni. Dialogue déjà le bébé. Tant dans le but dialogue. Et l'ingolo ba ke bazo kundola o e bomba maki. Et bima. Ba tu vas comprendre qui est Omba. Ba tu vas comprendre. Kasi yanga eza nini. Ba tu vas comprendre. Démarche on ezaki nini. Ba tu vas comprendre. Mungongo wane uta wapi. Congo dialogue fin. Congo dialogue souka masolo. Pourquoi Omba petit bokul? Parce que toi tu as Omba petit bokul déjà za papa Wemba yo za mona papa Wemba. Pourquoi Omba petit bokul? Webi na mokili nde tozo bota maboya. Ba kombo ba pesa kaka. Ngala ko bota matena mi pesa kombo. Et yembel nanga papa Wemba tala lobino hier za petit bokul. Nazala to nazala te azana ba makamuna ko sala. Na ndenge nini petit bokul ne yembeli nini? Kasi yanga e comme une mille étoiles. Nga itenga na yemba nga yemoka viongo petit bokul lat. Nazan chote. Donc, tu vas comprendre pas une outil. Et ça, non, et ça par rapport à Moussa et la musique. On m'a petit beaucoup, merci beaucoup. D'abord, félicitations à Zopé Sanao parce que l'album déjà qui toque, on a déjà tout bazo savourer déjà. Mais quand l'album on dirait aucun nenge morote na baninga. Et puis, genre la musique ni no beti na kati ya l'album non na nzembo déjà au bana poto bazotala. Alors, musique est belé na mboko. Tout ça dans la province est belé, tout ça dans le Congo, tout ça dans l'Équateur, tout ça dans en tout cas la province est belé. Tout ça dans rumba te. Musique est belé, mais rumba est dans la forme ndenge na ndenge. Ba odembe ali ba fiesta ali. Mais ngas ko na sangisi na odemba na fiesta. Et bi miselinga nzela na ngai. O ba bengi world music. La world music c'est quoi? Et ça est loko qui tourne. O ba zo respecter ba norme. Ya on a meki ko sala. On a meki un peu ko ko luka ndenge moko boyo oyo bato ba mesana ko luka te. Koyemba na ba note, koyemba juste na ba note, ko luka ko moduler mungongo na yo. Mone titango na zo yemba. Kasi yanga e comme une mille étoiles na komi ko vivre nde. Eza no ga yembel neto yemba mais
ozoza vraiment likolo ya ba note. Et puis on respectait minutes, 3 minutes, 4 minutes. Na refrain où ils ont tourné. Can you tell me why? Can you tell me why? Donc yango. Mais on m'a petit beaucoup le temps on a ça l'album on a ça on a boule nini parce que là on a Kinshasa muta kosa baninga te parce que lelo so totali to mona ba jeune na ba vandi mais on m'a petit beaucoup au yepé bo vandi tikana signaler ba na poto ke on m'a beaucoup ça va et ben fort nini au sali et puis tant on a ça album on a no banga terre moi ba fali bazar ba ferry ba ali Fabrigas Bali parce que lelo mingi tozolobela mingi babi logo bon ba osala mais yo imposé ozaki sir na yo comment alors faut ko ça terre place za pona mutu nyonso obi lelo tozomona zuni mais ozoba ke ozobo sana ke nani alaka ba violu banani ba kalonjingo ibalaka ba lukunku balaka mais lelo sikoyo zuni pa ye ba joka pe bali me zuni aye azo sala pe botango chelo kono sali ba 50,000 vies zolande dunga ngolo ba kenzamba pesa mutu yoso force place eza pona mutu nyonso place eza pona mutu nyonso problème ezali kaka sala ndenge lo bana ngo Blaise Bula je te salue betande yembande tolobaka mingi te betande yembande histoire ebandaka na Lubumbashi to yebite lela bokoma nekoluka he boyeba Blaise Bula lobango betande yemba sala ezate ko non ki danger na to bosanango place eza pour mututu yangono merci omba petit beaucoup tika to pesa mbote na Pierrot Ngombo El Picasso Pierrot Ngombo El Picasso nazolela o mabe pourquoi pas na Betty Bwana pourquoi pas na Yannick Iwata Boni Basango ya Alda Alula merci omba petit beaucoup lelo sana Kinshasa bana poto pe bazota la yo beat non na Kinshasa ye eza pona nini but nanga na kin bana poto boy barara ndoko na bino yeyo eza ngo simple to beti ba musique yango ebele na ba poto eza bien to sepeli mais siko fona mema onga na yokola ki libanda na mboka na yeko vanda na sala groupe salami tozo kende malembe donc bientôt bomona pena affiche bientôt bomona penza ba jeune bien mais na esprit o yangayo moi 2 jeunes kaka nanga 3 personnes bazo yemba na ndenga lita bembo kala. Mais les lobbies sont mon orchestre, na biso mon kotolem sous 5 musiciens, koto 5 na leader mais yon dimio za na 2 musiciens, monte que musique est dans malam na te musique eza ko betu ko za la batu belé za musique te. Ko za la batu belé za te ko robini sabatu. Non. Ko za la yo moko zo beta kaka bo ozo yemba. Batu ba sepele. Donc nazo senga pe baninga photo koma déjà na esprit oyo. Pourtant, babi la omba, la ngai, la mission za pembe na ngate. Oui, malgré pas compléter pour musique ezala. Mais tu vas belé par rapport à quoi? Na profiter na simanano. Nga za na musala fona la kisa yango. Donc tu vas 3 système alita bembo. 3 kaka. 2 chanteurs nanga moko tomeka tokende. Relax sa force. On appelle ça une façon relax sa force na yo chanteur. Parce que bato yo tala yo, yo tala bato ba ozana bango pembe nte. To babeti pa pano omba chante. Donc, dunga fona laksa. Si on a 3 heures du temps, dans 3 heures du temps, de quoi je suis capable? C'est que quelque part, au mort fou, là, non, pas musicien, na yote. Koutou, ko fou la bien, ngwana. Au début, sans besoin mouké, mouta zu responsabilité na ye. Au monde a ba vanti. Pourtant, tous la 4 chanteurs, 4 chanteurs, leader na 4-4. Au début, a vanti bonne les kaka. Yo ko contrôler 8 chanteurs mbalamoko. Ata gospel. O ko contrôler 8 chanteurs mbalamoko. Ah non. Vous montez bamsu basa ba vantir tellement pour na phase to boy mangamba tellement pour na phase to yembande ba to zo yoka 3 fois ka rezo bima muto comprendre bazawa ba kiop yango omba différence ni on sala entre succès na musique parce que musique est le musu succès pèse le musu différence ni en 4 différence c'est belé succès ezanetine balobaka chance et loko pamba succès le kaka comme ko ibendango mais quand yeba musala eza okobota manango toko kufa nango pour succès ya kapona un moment mutu mo utavana na succès à part Michael onga na yebe avant na succès au moins pendant plus de 30 ans bon Michael pesa na moment moko ezaki na ona maya mais musala ya musique etikala musala soza nango ekotikala
Donc d'où ngolo bake na ko préférer na musala ke na succès. Parce que ata na komi koko musala na ngabana na bakolia. Mais succès on na komi ko kutu so na pesa tabatu mbota. Po ele kaka. Ele kaka. Donc différence c'est ça munene. Na ko conseiller batu baza na musala ke na succès. Mais en tout na ko succès nyose ke na de pair. Mais elo que ça très important dans musala. Musala ele kande succès na makasi. Et ça que succès les ka musala na makasi wana peno qui à côté. Parce que ceux qui succès les qui musala na makasi et après pourtant on rebeta 2 3 4 nse munenge moko moi te public en elema atoza na succès public e golemba ba kosa ka public te so ko si bango lelo yeba ka lobi ba kanga ba preuve c'est belé mais to pesa ba exemple ça te donc d'où musala nde ele ka succès na ebele et non succès le ka musala. Merci beaucoup, on m'a petit beaucoup, merci Balobi. Moussalande belé, succès vous à moi mouké. Moussalande belé, neti biso boulot bon, éviter quoi, éviter nous bon juger car on m'a petit beaucoup. Est-ce que zong ça biso na Walter, na bateau ba hôtel biso ba comprendre sous qui on m'a beaucoup. Yele bolingo Jean-Willy Moté kokende kase jali koko matin ngazini nasala nini. Potero sala wangai moko he. Solisolo viva tendance wani kufa kaka boye. Bo panzana kaka boye umba. Na linga na batu ba comprendre nga na beti na quel viva. Nga viva na beti eza viva oyo. D'abord na ba Redi, na ba Stino, na ba Gloria, na ba Lijo Kwempa, na ba Stino, na ba Luciana, na ndote mana ba on a le jeune à Paris. Oh ba le seul jeune au bazwaka. Donc ba pesa nga komba petit beaucoup. Pour na frontara ba viana na banga bango te. Note mana bango papa mba micro liboso. Tant vivre ko za mo boulot. Ba mission ba groupe su ba ye papa mba créer groupe bengi tendance. Azu na Victoria o ba tikala na Victoria net ba gejo na quartier la tazo ki ba mamale. Azu su moi si quoi abendi muto azana makila makamba FIFA ezaki ngai. Na sanga na mama sa to créer que loko ba bengi tendance. Na gigi fala utaki braza ya extra musique. Donc esprit tendance yango. Il paraît que Walter Wanezara Gigi Fale. Non, c'est Gigi Fale. Jean-Paul Walter. Lola katangwe kobetanga ikaka na mpongi likwelinga. C'est Gigi Fale. C'est ntembo ya papa wemba. Biso salaka ba vocal nenge ka yalaka. Ya bo mutu vocal na yo o makaki batu. Mais suka tendance ki nda wapi omba petit beaucoup. Tendance kufaka boye. Tendance c'est un groupe na ngaite. Tendance c'est un groupe ya papa wemba. Question il faut jour okuta na vie autour ngai groupe o ngai yango bando salama. Tout langande o ngai na relaxo place ntozo ke pa ni to suka. Tout langa disque langa plaisir e ko bima ndenge ne zo kendele. Tendance c'est un groupe ya papa wemba to sala ki poto monana. Balobaka mutu aliaka toujours na sima mutu. To wuti na sima papa wemba lelo to komo kende. Donc c'est ça un peu le nzela quoi. Merci beaucoup Balobi Tozaro Kende. On m'a petit beaucoup yo uti na poto. Musique na biso na niveau ya Paris. Eza ko mata to eza ko kita. Eza na ghetto to eza na salon. Musique monte à la ghetto, musique monte pété à la salon. Musique peut à la salon, soit disons des bozol ba salon donc ngolo ba ke eza likolo et ngolo ba zala na promoteur ya bien. Mais biso sko na mboka na biso to za na ba promoteur te. Na peso exemple simple. Lelo trace, lelo chaîne trace musique. Il y a un peu comment pousser ma musique. Sans le canal trace, monde entier est Zolanda. Mais lelo trace wana. Pour chanter au moins faut foutre au moins 5000. Mais biso congolais ni na rolinga foutre la yo nga foutre la nga nse monanga 5000 pour les canons. Mais la plupart nous amis c'est boyembara ba prêtre, boyembara ba prêtre à danger, boye ba prêtre 5000 kaka vraiment. Ba prêtre on a que nous tout na bango na ça peut ça ta 10 000. Maintenant aux autres c'est le ba Nigeria to zo betela to zo monde. Ba yembara ba tout. Mais au monde prêtre soit disant prêtre na bango mo kwa ye. Na 5000 aziongo akia foutre na trace. Mais ba yemba été. Olandi asali ka pona lengi ya musique on a mboka na ekende. Et non ba yemba. Mais biso c'est au contraire. Avant paix il faut ba yemba. Donc tant déjà ba ozo na esprit ba yemba yo. Et puis ba yembio nse mongo ekende te. Et suka na ngaka wana.
Mais ba Nigeria tous les bazo gagner, bazo régner, bazo yemba batute. Mais ba prêtre na bango bimsa na poche na futeli artiste on a 5000 pour nous ko dans la trace monde entier yo kango. Parce que to sala nini omba, ba prêtre bazo tala biso, ba musicien bazo tala biso, to sala nini pour que musique na biso trace wana pe ma obeta trop. Pour sona nando tanga ba na trace ba koki pa même 5 ba congolais. Ba koki pa ngana le kana trace mais faut yeba na quel nzembo. Na respecter ba norme. Et là, on peut aller dans la musique, il faut respecter les normes, les minutes, l'esprit en tempo. Et là, on peut aller très important, la dédicace. Ils ont bêté, mais ils ont excité dans le tempo. Mais pour nous prêtre, on a besoin de musique et non de lancement. Pour le comment, Moutobois qui est au Yembie, il y a comme on a plus musicien que eux. À côté de même musicien que eux, qui est bien moi sinon. Mais or Guillaume dozo yemba d'autres ba yemba zo yo kana partout ndenge musique zo beta na sima yo ki kombo na mi monika leki même na yo or que ba prêtre na biso boza danger to linga rabino biso dozo yemba rabino bo linga ndé musique et non bo linga balancement linga musicien au melo mona oloba na ozini eza mieux ngana kutena to yambani mais na boko pe na disque na ke na kutena yo ozo tuna ngai ozo se présenter zina bina yebi o te mais na boko zo moteke eza na sens vraiment. C'est mieux to kutan to yambana zini boni to yamban to pesani ba bisou. Mais na boka na disque na ke to kutan yo comme ko se présenter pas na ozo rappeler même mo boka na 4e chanson. Kazo ba na yebi oto zo monter que ça ils ont la sens. Donc luko comme ami camarade ya musicien aider pour sa camarade ne aider pour zo beta bonne musique et non pour aboa kayo. Sinon on le connaît là les alsoni pour na yo pas peme na moi sur na ba no. Merci Omba Petit beaucoup, merci Nayanigi Wata, merci na Bijou Dembo na kati ya Luanda, merci à tout bazota la biso na Paris, tozana Omba Petit beaucoup, ancien musicien ya Papa Wemba Oyo, tozana awa na gare centrale, place ni tozali au sala émission. Merci na mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Merci na yo. Omba Petit beaucoup, lelo ba combattant ba komi wapi. Bozo beta lisusu te na Paris ba combattant ba komi wapi. Non, c'est le mon musique ça raté faut beta ngo défend ba congolais na poto. Musique lelo est commis ata na Congo. Ozaka obligé to beta ngo défend public non. Oko beta pe na ndako muteza musique. Likamba ba combattant toza na réponse to kopé sans toza pe na rien to ko lobelango. Donc yango moko ekoleka po makambo wana eza makambo moko boye yango moko eyaki yango moko pe koleka yango moko. Mais oyo aza musicien na mutu na ye aza na vrai musicien akozoka esika kobeta na poto na po biso bamusu na poto tobetaka parce que yo uti poto nga nazo signaler que eza na ba musicien belé na Congo bazo galérer babi elamba bazwaka kuna moi mituka bazwaka kuna ba facilité bazwaka na poto mais ba musicien bazo beta te mais yo uti Paris oza d'accord avec nga que ba musicien ba vivra trop na poto mais bazo beta te bazo lela yango na ebité soko lancer appel pa ba combattant bazo tala biso na Paris. Le camo appelle les nako lancer. Et ça, moi le camo na zongeli na bito linga musique. Pour batona baso pour musique balinga na bango musique. So ki na bandako na bango beta musique. Ko na ba chambre na bango beta musique. Donc ba meka ko fungolaka mitema pour makambango e fungwa mais na réalité biso ba musicien. To compter na makambo wana te. To compter na misala na biso. A to beti devant congolais to ko beta devant gabonais. To longola nde esprit na yego yembela ofuna sa chemise na. Na yemba ba futanga na kende biso ba chef na biso ba meka rapé tango muta yembe futie no pese pantalon au moins ba makambo na nyoso ekoleka nango ekosila donc muta la muka banzela ko betela musique c'est belé non ka te devant batu moko ko beta na Kuala Lumpur voilà donc ko beta no soki wapi l'essentiel obeti film wana kezo ngaka na Congo ba congolais ba ko sepela pour to memi drapeau effort bien wana tout ça ba effort neto ke beta ezaka te ko Olympia na ya Paris non. Toko ke beta na Olympia ya Venezuela. Image paya ba Congolais ba sepelo memi drapeau. Attends on l'est pas Singapour. Merci na batutu bozota la biso, merci na bae o nyonso balingaka émission sur www Congo Dialogue wapi masolo awa toza na gare centrale place ni to solana Omba Petit beaucoup album na yo déjà na ebité bientôt là to so swango comment. Non, bientôt là, ils ont bimé dans quelques jours, donc on appelle là, on comprendre banzelani tozo kindel. Bientôt donc tout ça un mois c'est trop bah tout le monde. Bah que nous tel mi ouais bah au Congo
Ba de best, autre na Barbara Kanamba. Toka ta mo extrait. Histoire e bandaka na Lubumbashi boyebite lela bakomane koluka e boyeba bosu ya mwana mote uta wapi ngaya oh na kosala boni extrait ngwana Koyemba rap na papa wemba to ko imiter ko zo avoir papa wemba boye vraiment ezalate ha e bima nango boye moninga na zo forcer talanga o mona tana zemba misisi zo bimater nzambe aza na ndenge nasalelaka makambo ngai na forsa te na luka yango pete mwana baye nango koyemba ezobima bongo soit disa nga mona miyebaka te mwa yo ozoyebisa ngai ye azoyebisa ngai ye mwa azoloba nayebi te ngai nazoyemba na ngai ezobima na luki yango te so naki eluka yango wapi est-ce que ndo oyeba okuta da pe na papa wemba dimanche nabetaki na ye awa na freebox nayembaki mi ya mort azalaki wana ayembaki mi ya mort toka pe toka ta mwa mi ya mort ha mi ya more mwana ya mama ngala okola yo ndeko ndenge moko motema liziba mosala mpe kokolisa mi ya more bolingo makile katambolanga na nzoto wo mpe bolingo ekoyengayenga na motema yango wana Mba petit beaucoup, merci na Agnès Wamba, chocolat na forme à moto, moto na forme à chocolat, terre, acoustique, terre, spandex, d'accord. Et pourquoi pas na Mao Tchoum de Sydney, Babi, Australie, Télémi. Oma petit beaucoup, tokende vers la fin de l'émission Nabiso. Na habité, batouba retenir nini na passage na on émission Oyo, Dialogue des Stars. Et là, on va retenir l'émission Dialogue de Stars, les alliés. Comportement ya biso artiste congolais to comme simple tozo ngana idéologie yembande betande binande c'est tout tozo na gauche droite te tozo na nzela mususu lukate puis pour na resukisa tozo ndé misala mingi que succès mingi succès ça bien oui c'est bon bien le succès ozo kokomata buste et le bitango gesila. Non, préféré na mataranga bis du 1er au 30. Mais nte monangai papa nanga na zoyoka ngo na radio na ndako ne azoyoka ngo du jour au jour. Donc batu ba retenir le mot musala ndele ke non succès et le cas. Parce que au chat succès liboso. Tant succès ngo kesila musala no siko. So musala ezate ba bosani ka batu ba beti ba maboko. C'est mieux musala no zali. Ozo matano male ozo ozakaka ozakaka tozomona ba Jean Goubal azakaka akozala kaka po azana musala ngo akomi koko mazakaka lelo ba madilu ba kinna metoka ba nzemo na bango preuve yango wana tenga zo baba o basana no nakotangelo ba chanteur net veni boma akoza net na ba 60 quelque mais mungongo ne zakaka ndenge zalaka tango alaka na 20 ans po ani musala ngo yale mais zana ba chanteur muso akomi déjà na ba 60 ans mungongo ibando kende. C'est-à-dire à quoi? Trop de whisky, physique et sauté, Moussala Moukié, bah tu vas comprendre, on va bien te. Ils ont la nuance, ils ont la carte. Mon public na biso, public non mon ango, public est aveugle. Public non mon ango, bazane tu vas aveugle. Mon aveugle lu 40 là, mais jour au 60 là. Et alors le public, tant az aveugle, azo lu 40 là. Ne mon abiso tozo yemba ozo ba noko so fente bato mais jour kaka pe avec on a kango na maboko évidemment donc d'où ngolo baké so moni bato baza bongo musu eza musala na été à côté musala on a lo yenge mazu pe chance azolongo ba mbongo ba kompe vedette bato ba betele maboko mais en fin de compte mungongo ngo eza la société to guitare ngo eza société comme il faut pour oza na ngo botama nango ata comme na 70 ans ata comme na 80 ans guitare wana ezala mungongo wana ezala tana bandinge mususu. Merci beaucoup, merci. On va terminer souka soko pesa ba dédicace na bataillon à Paris. Ah pesa ka bana Paris tumbote bana kin tumbote donc il y a mingo le besateur. Bana mabele tout ba danger. Donc mingo le besateur. Vraiment merci. Merci beaucoup, merci. Ouais, merci Omba Olobi. Non, bah ça moi déco. Non, pour Francine Ngebe en tout cas merci pour notre boulot. Ba caméra est bien. Ba journaliste est bien. Ba chroniqueur penta ya yele donc moi le ba mingi ezate bana Paris tout Belulu Vadio Akuna Matata de Pongo Tosta Mbemba Papi Kongolo ba belé donc vraiment salam quoi na yemei oya kati wana ya betaka na gauche moi tout expliquer mingi ezate ya za mystique balite
Merci beaucoup, merci. Tika biso beto sambote na tête tenda ya Willy Moucheni code mondial et pourquoi pas na Mauche Tchoum de Sydney Mami Kimberly Mwimba, d'accord, et pourquoi pas na Zulu Kabwiku Union européenne et pourquoi pas na batutu balingara émission dialogue des stars. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à notre caméraman, veut dire n'habitez quoi. N'habitez, merci na Guilin Soumaïdi Kolo idéologie Mouta Salanzela. Mouta Bundara Masolo na Boutou, merci et merci. Jack Bauer, balobi caméraman à solo Jack Bauer, merci beaucoup. Na CPLI vraiment na CPLI quoi. Merci, quant à moi je vous dis bye et à la prochaine.